papa diacre na mwasi na ye donc baza marié papa diacre ya makangu te papa diacre pena marié azala na mwasi ne na kati ndako mwasi ya diacre azui zemi ekotaka te ekoti premier mois deuxième mois troisième mois zemi esala 9 mois zemi esali nini mwasi yake na hôpital ake kobota mwasi aboti elongi ya mwana ebimi ni ya mama mukumbi zemi ni ya papa mopesi zemi kasi elongi ebimi ya papa pasteur mobima ya papa pasteur mwindenge ezalaka peut-être mwana botami premier jour deuxième jour première semaine deuxième semaine ezobima pena bien te nzambe o apesaka bomoi apesi mwana na bomoi mwana pena akokisi pena 2 mois moi na 2 mois koyeba pena mwana o pena bien na 2 mois pena bazomona pena ke no matoyi oyo eza ya papa pasteur miss oyo eza ya papa pasteur makolo na maboko kuti koloba te komeli famille wana lelo nazali koinformer que non désordre eza makasi na famille ya mobali ekotisi mama na désordre bazodouter ke mwana wana azali mwana ya ndeko na bango babi azali mwana ya pasteur po kolongola te kobakisa te mutu abota mwana na ye neti olobi mwana diacre akende kozwa pasteur wana nini na compte kaka ya ndenge pasteur ezalaka soki mwasi ya mondimi moko aza na zemi aye achelie maboko ou bien ndeni po en tout cas soki eza neti mpo na nga makambo boye soki ekosalama na mboka oyo c'est vraiment déplorable donc soki bolandeli yango bien c'est que kozala pasteur abimaka peut-être on a mwasi ya diacre wana ou bien peut-être ça nango bongo te batuka nde balobaki ça semble se ressemble pour ce pasteur on a lelo alobi OK à s'assumer à loba non na kei na mwana ba ki ça peut être ADN pour place na ndeko catholique pour to mona pe na ba famille mutu mususu akozala aza mwana ya ndeko makokana na ndeko mususu peut-être pe basa ba ndeko to mape mwana voisin akokana na ye donc ba memango na musika te pour lobi déjà famille epesi moto kuna déjà ndedo ba mbutu déjà mbutu wana ndekoti wana donc ba memango na malembe pour déjà na shosho wana eloko malonga pe ko bimate pour preuve eza nango peut-être bolobi mwana kokani na pasteur peut-être ko za bilongi pe kokana boza no ata un mois moko boye 2 mois et bakisama une année plus tard akomwana komi déjà na 2 mois na mincho de mwana pena azomona na pe wana elongi pe ko bimate papa mwana kola tandanga na kolo baboya pasteur de pas notre kan bibudité notre kan musulman moko ta sali biloko wana notre kan sangote toujours les pasteurs puis pasteur Hassan Mabe mais muto za centre mamna so tuza mwasi ye muto akoza taza mibali 1000 oh mais ni muto boso ni kolo ndi baloba mama ndi muto yeba papa mwana pona yoka ki ndeko Naomi alobaki keno mwasi nde muto ayebi vérité on dirait bino basi oyebi moi ba vérité ndenge bo vivre na kati ya bandako puisque na moni lelo ba jeune belé AVC comme okota na ba jeune belé AVC to yebaka ngo kalaté mais soko tuni otambusi miko la plupart AVC o ba jeune bazali ko bela zali mambo ya bolingo zali ba réalité o ba jeune bazo mema basi na bandako ils a passé biso ba jeune boy ko bala otie mwasi na ndako yo okuta na likamba boy ameto. Voilà, un grand merci à vous fidèles téléspectateurs Balandia, la voix céleste, la meilleure site. Voilà, mutakoto boyangote, binonios obozali branché na moment oyo connecté pour na kolanda émission na bino biso a tolobaka nzambende mutasali lelo biso tozala boy soki nzambe te mbele to yebite bolamu na ye tika tokoba pe totatola yango na mokola lelo asali biso ngolu nakutane susu na ndeko na ngai Liz wazali na biso lelo nakutane susu na ndeko na ngai Naomi mbula ya sika na batnusu bazali kolanda biso merve na bino ba invité na ngai ya mokola lelo merci pareillement na profiter na souhaiter pe merve na ndeko Alvin o apesi biso opportunité o babenga ngo passe en or babi ceux qui ba pesi opportunité faut profiter na yango ndo moni biso lelo toujours diembela yoko diembela na site ya ndeko na biso Alvin la voix céleste kasezali ne mosala nde mutetindi biso totelema liboso na bino po toloba bayimboka balandi ya la voix céleste ya kokamwa ezali ete sujet na biso ya mokolo lelo en tout cas ekamusha bino te ezali réalité ezali vérité o tozali ko vivre na société na biso sujet na biso ya mokolo lelo ezali nini ya kokamwa pino bolobaka renon ndeko ema asambelaka te nasambelaka j'ai un pasteur qui s'appelle le révérend pasteur Jeff Feta nasambelaka na église du réveil
ezwami na yolo passer na ngai azali mwana ya Albert Kankenza na profiter na pesa papa na ngai fete mbote na pesa bato nyonso tout balandaka la voix céleste à partir ya poto mbote na sambelaka mais so bomoni ngai nazalaka mpe ko tia accent mingi na mambo ba pasteur poete na yebi bango bien ba pasteur pe ba yebi ngai to solana bango to benganaka donc poete na tanga makomi le bien était mon peuple périt par manque de connaissances ce qui bomoni to zali ko memela biso ba makambo boto memela bino ba makambo boy po pour comprendre pour découvrir la réalité zali ko tambola na kati avec dire réveil ya lelo zali nini papa diacre na mwasi na ye donc ba marié papa diacre ya makangu te papa diacre pe na marié azala na mwasi ne na kati ndako mwasi ya diacre azui zemi ko tarate ekoti premier mois deuxième mois troisième mois zemi sala 9 mois zemi sala nini mwasi ya ke na hôpital ake ko bota mwasi aboti elongi ya mwana ebimi ni ya mama mukumbi zemi ni ya papa mopesi zemi kasi elongi ebimi ya papa pasteur mobima ya papa pasteur mwenenge zala peut-être mwana botami premier jour deuxième jour première semaine deuxième semaine ezobima pena bien te nzambe o apesa bomo ya pesi mwana na bomoyi mwana pena akokisi pena 2 mois moi na 2 mois oyeba pena mwana o pena bien na 2 mois pena bazo mona pena ke no matoyi oza ya papa pasteur miss oza ya papa pasteur makolo na maboko kutu ko lobate yo moni bandeko na ngai na bengisi bango awa to meke mpe ko loba na benvité na ngai bazali awa na plateau ndeko Lise na banda na yo diacre oyo papa pasteur atila ka motema ope diacre atila ka pasteur motema en tant que papa ne ya molimo bazali ko sala mosala ya nkolo aboti mwasi ne aboti mwana abimine longi ya papa pasteur en tant que chinoise en tant que moko aux intellectuels autant que fasique to bengi wa poto mikempe ko sala analyse mikempe ko pesa analyse na yo par rapport ya ka oyo komeli famille on a lelo nazali ko informer que non désordre eza makasi na famille ya mobali ekotisi mama na désordre bazo douter que mwana wana azali mwana ya ndeko na bango babi azali mwana ya pasteur po ko longola te ko bakisa te maloba na mboka na yo ndeko. Merci papa pour na malobo pesinga mais en tout cas franchement histoire obetelinga o isalinga no pasteur 1 pour comment se fait-il moto abota mwana na ye netu lobi mwana diacre akende kozwa pasteur wana nini na compte kaka ya ndenge pasteur izalaka soki mwasi mondi moko azana zemi aye achelie maboko ou bien ndeni pour en tout cas soki ezana tipona nga makambo boye soki ekosala na mboko yo c'est vraiment déplorable donc soki bolandeli yango bien c'est que kozala pasteur abimaka peut-être on a mwasi ya diacre wana ou bien peut-être ça nango bongo te batuka nde balobaki ça semble se ressemble ou bien trop que pasteur wana ba imaginer les deux choses il faut nanu avant ya ko accuser pasteur na bango batala nanu ni bandeli non pasteur na bango se comporta ndenge nini vie na eza ndenge nini avant nanu ya ko bimisa po eza accusation grave pour ce pasteur wana lelo alobi OK à s'assumer à loba non na kei na mwana ba ki ça peut être ADN pour place na ndeko catholique po to mona pe na ba famille mutu mususu akozala aza mwana ya ndeko makokana na ndeko mususu pe to basala ba ndeko to mape mwana voisin akokani na ye endi ko bate ke na longo l'évidence wana ya kosala que pasteur akokoza na quelque chose à voir na mwana na mwasi ya diacre mais en tout cas soeza net biloko zo sala na mboko soeza vraiment makambo eza solo eza pena biloko eza déplorable po na vie ya lelo na ebiso ndeko na nga bato bakoma osala makambo moko mona peut-être azani pasteur te alula kana mwasi mundinga soit mwasi wana c'est ça qui faire na pasteur donc eza ba makambo moko eza somo na ebiso soki nga na kokolobela pona sujet oyo donc ba memango na musika te po lobi déjà famille epesi moto kuna déjà ndeto loba mbutu déjà mbutu wana nde koti wana donc ba memango na malembe po déjà na shosho wana eloko malonga pe ko bimate po preuve eza nango peut-être bolobi mwana kokani na pasteur peut-être koza bilongi pe kokana boza no ata un mois moko boye 2 mois bakisama une année plus tard akomwana komi de na 2 mois na mincho de mwana pena azomona na pe wana elongi pe ko bimate papa mwana kola tandanga mais soki pesa caractère ya kokola mais
conclusion ya suka o ba kokoza na meilleur résultat o ekoza fiable ba mema mona na kana ADN comme ça le diacre sera tranquille na coin na ye pour comprendre que peut-être pasteur abusé na moi na été pour surtout kulu babo ndeko na omi maloba epai na yo yoki ndenge ndeko lise a pesi makanisi na ye yo bakisi nini to commentaire na yo opinion no ezali nini par rapport ya dégâts o esalami na kati église mingi za ba église na biso église de réveil dégâts koti mbutu koti na famille pasteur mwana obinini gege tenga na bi yo nde muto bi gege tenga na bi dégâts maloba bon nga koloba boya pasteur de pas notre aucun bibudité notre aucun musulman moko ta sali bilokwana notre aucun sangote toujours les pasteurs puis pasteur a sali mabe mais muto za centre mamno so tuza mwasi yé muto à cause anta za mibali 1000 oh mais ni muto liboso ni kolo ndi baloba mama ndi muto yeba papa mwana attaque utaza na bango 1 million maman za mundimi za chrétienne hein bon chrétien de lobi aza chrétienne maman identité te papa mais za muto te oh okoza no païen mo sama kam koleka na chrétien ezala ka komboka baba mi o pasteur est-ce que maman na botaka ba koza pasteur ti pasteur ya na bible ya sabita maman na ministère ya na bible ko yoza pasteur est-ce que ba ko yoza msalo baba mboka comme un journaliste est-ce que maman sala parce que ça peut réellement ba journaliste non moi ça zaneka mobali mtadia kam yete babenga ni mobali na ye pour mobali mtaza diaka bachela maboko bachela moi cité ba apelande mobali moi cité parce que muto dans la santé mamno sotuni ya mwasi pour ADN un se passer ngana ke bebi sambo un se pediaka ngana ke bebi sambo moi ça zaka ke famille bofanda bofanda boboni mwana o eza ya diaka bebi ya pasteur c'est tout vous que ba chemin milai 2 mois 3 mois 4 mois moi tu que tu milai ba musu ba bieza onction hein onction un petit peu qu'on appelle onction transmissible mais cause appelle à bon côté pour Marie mususu amba kutana ka onction ya Jean-Baptiste na Jésus ba maka na blinge batata na bango est-ce que ça là ka o akima Jean-Baptiste pour tata na ki Jean-Baptiste qui se ressemble malgré ça ma photocopie pezalaka original azana la photocopie pas même c'est pas la photocopie à pasteur moi na moi yene pareil soit aye ko pirater ne kaka mais ezala ba mususu ba lobby ke par rapport ya ba appel toujours ba SMS toujours ya bande ko bazali ko to lobela ki bango déjà à l'avance pour na sujet oyo avant que tout ça l'analyse na bino ba mususu ba bige non mbala mususu pasteur azan ndeko ya diacre eko za la baza bandeko peut-être ba me kempe ko landela peli ka mona mona ba mususu diacre ti assemble ke pas pasteur wana mbala mususu baza bandeko c'est là baza bandeko na mariage ya basana naka pasteur na bimanga kota famille ba bimanga pasteur na bango aza pasteur siko bon bazo baki baba ndeko siko ba kena obala mwasi na ye pasteur bandeko babunga naka ya la famille à long chemin peut-être mais quand ça appelle la famille ndino surtout ba mwindu mais OK obala oboti mwa ndundu foye ba kiboko kezana ndeni bon bon quand on peut pas mwanda mwa raison on dirait on dit mais la pasteur était énorme te ngani nga ba pasteur est-ce que biso bani ba pasteur basala nini c'est bizarre ngati osambela nga no pia kasavo l'église de réveil mais passer nga za buzo bana te odo mafuta o alvina yebi mais ozo comme ça on dit ozo accuser pena pasteur on dit oza d'accord na yango non naza d'accord na ngote azani zaka titre ka ba pese ka ki pasteur mais yé muto est-ce que ça ma comme pasteur moi si na lobi bien ba benga mobali ne dia ka ba benga moi si ta yaki ka ko soutenir mobali batia maboko ne batuna bango ba question na ya bat baba pasteur ba dia ba question pour ça bangwana yaka ko soutenir oui ou non oui yendimi na c'est tout ce que tu question ndeko lise to yoka yo bana yo beta CTL kamo ba examen on biso pe na Congo to mesana biso pe na culture ba examen te les kambo zo mona na boya leini boso ba ke mona na ba examen ke non eza pasteur pour na yo nini okoma kasi attendons les examens tout le monde a des examens on a résultat ko bimisa so eza pena ya pasteur on a accusé pasteur ndeka nde onanga Naomi otolobawa que peut-être ba bengande mwasi et ba bengande mobali diacre peut-être moi si azo accompagnera ne ka mobali na ye mais n'est pas chrétien en soi yango wana peut-être que moi sinde azana bon peut-être que moi sinde na pasteur ba sala ki mo loko moko boye po ebima makambo tozolobela
mais sinon ceux qui pour na ko kende kana conclusion ya bien ezaka que ba tcha ba mbongo ba kende ba sala ADN ba kende na ADN. J'espère pas que ba kende ko corrompre car ti ADN ba kei ba sauter la conclusion ba la moko parce que pas ko pas maintien wana abisi bon nga naza conscient que moi na ko azanga na po na battre la réputation nanga en tout cas bimisa ya dia. Mais naboye biboye par rapport à entrer bibo vivre réalité quinoise et c'est ça ba pratique ils ont les go salema ba mabe ngo sala marato eza bikamusi te ba passer ba koma passer azani ya moi c'est légitime na connu de tout le monde mais moi ateli marape na cher les bosope moko pe ya ba fête ya libanda tora na kati ya libanda ya bisina kati o so sali awa pardon so sado da kotoni na ebité expliquer bien et même eloko lobi eza nango bamba solo omoni ndeti ya lelo bonzambe ya lelo pende eza lokola bonzambe lisusu te bonzambe change mais Dieu Bible dit qu'il reste le même hier aujourd'hui éternellement. Oui nzambe ka yende mutakali le même hier aujourd'hui éternellement. Nous sommes parfaits dans ce monde. Binoté yo za parfait te toujours na tuni il reste le même. Cette parole reste le même. Non, il reste. Il est lui, il est Dieu. Il reste. Est-ce qu'on va ramener? Non, il. Balandia, la voix céleste, la meilleure site. Nazali comme mon makambwa. Pasteur Aboti, moi na mon diacre, moi na ya botamine longia papa pasteur. Tozali awana bandeko yanga ya basi. Tozali kopesa na makanisi, tozali kotimisa na makanisi, tozoyoka ndenge na ndeko na wamia zali koloba na ndeko liza zali koloba. Ndeko liza kolanda koyoka bino koloba, on dirait boyebi un peu moi bo solo moko bo antake bino basi. Pona yoka ki ndeko na wamia lobaki ke non, moi sinde mutu ayebi vérité. On dirait bino basi boyebi moi ba vérité ndenge bo vivre na kati ya bandako. Puis na moni lelo ba jeune belé AVC comme okota na ba jeune belé AVC to yebaka ngo kalaté mais soko tuni otambusi miko la plupart AVC o ba jeune bazali ko bela zali mambo ya bolingo zali ba réalité o ba jeune bazo mema basi na bandako isa passe biso ba jeune boy ko bala otie mwasi na ndako yo kokuta na likamba boy admettons que likambo eza ya solo likambo soki eza ya solo yo en tant qu'intellectuel en tant que quinoise en tant que mutu o koya kapé na mabe likanisi na yo to pe message to pe conseil ni no kocho kopesa soki keza ya solo ke mwana na za pena mwana ya pasteur nous allons ko pousser ba kende osala examen ya ADN soki aza mwana ya pasteur ya solo likanisi nini yo kopesa to pe conseil ni no kopesa na famille oyo bon so eza pona likanisi peut-être conseil quand de konanga na o solo ba c'est la femme nde aza au centre ya makambo nyonso okoza peut-être eza solo yo moi. Ceux qui eza solo ba kesa la examen de yo lobby. Yo moi si oyebi. Pour déjà avant no ba kesa examen moi si yo moi consciente ayebi kende na zaboui. Na ebité so beta mena bango au même moment wana nga na ndimi na ngate mais ye moko ayebi que likambo ndeza boiti ezo mema na guerre boy. Eza ngai mutu na kokocha kimia na kokipe kocha désordre pour eza ye mutu sa centre. Mais ceux qui vraiment eza ndengo lobi na pesa lokwa conseil. Ngai conseil na nga ezaka que moi si wana si elle est consciente abanga pe nzambe puisque ba PCP titre monene mama diagonese donc abanga pe nzambe ya solo atika o chat trouble entre pasteur na mobile na yi tu vois comme même likambo monene boye ya komema batu likolo po yo moko église pe ya opanzana pe obo ya église pe ya opanzana lelo lobi kuna peut bandimi moko boye bazaki na vent moko boye ya kondimela peut makambo nzambe wa kocha peut-être lo moko boye o peut-être kilo na ngoko komema ngoti na sukate azwa courage apprendre ka courage aya atana tubela to sala ngobongo tubela ah oui mais mangota na tubela akei alobi en tout cas eza boye même si pasteur on la crédibilité na to sala boye mais en tout cas pour se décharger to soki pa yebi pe mabe yango ya solo akei kaka a se confesser alobi kaka en tout cas timbo kezo kufa boye ngana za auteur ngana sala ki boye sala ki boye comme ça on a peut-être tout ça ozana kimia ponanga ceux qui vraiment ne se reprochent de rien à continuer car na koloba keza bongo te pe approuver yango c'est comme ça ndeko Naomi nangambu na yo soki esalami ke non mwana wana azaya bakesala ba examen azaya pasteur te parce na ba accusation nyonso tout o basali pasteur pasteur abenga na bango to atikala kaka mutu o amema mukumba
mutu o akoki o bengami pona kofinga pona koyina mato abenga na bango na église soki ke aza mwana na yete yo na ngambu na yo conseil nino kopesa na pasteur asala nini soki aza mwana na yete po likambo yango ete soki obomba te pasteur déjà pesa ekomelaki pe déjà soki aza mwana ya pasteur te bon nakoloba boya kobengana ezalaka mpe péché kaka mpona bible mpe balapida bato bokoseli pasteur eza takaka okose mokonzi ya mboka likambo yo ovivre te okembala moko pasteur le a osali na réputation na ye okobomeli mpe barelation ni misusu mpe azalaki nango msi na nomona ozalaki sur ye mpona elo mwa mokie oyebi kinshasa jaso sango epanzana taka congo sango epanzana ezala ya solo ezala lokuta esi ekota na mato ya bato okoma koleki moni pasteur wana bakoselaka makambo kabimaka na mwasi adiatre ekei pourquoi ezalaka histoire totanga bahistoire na baklasse nango pourquoi mpo batangeli so bahistoire oyo ya ngonga oyo etant passé ka pourquoi pobebisi réputation ya motu même nga ata sa azalaki mobali na nga en tout cas ata 0% ya confiance na mpe so sutediaka même ata mwasi surtout mwasi nde po eloko ezalaka faible monela konioka lokola mwasi eza te ebongo soki eza keno eza ya solo ke mwana na aza mwana ya pasteur diakre wana soko asala nini na mwasi te so neti mwana eza ya pasteur pasteur azwi mwana na ye mobali ye nde moto ase décide akotikala na ye ubi akotikala na ye te pasteur récupéré kaka atikala mpe kaka na kati église akoba kaka kosalela nzambe na église nga mpenza na église en tout cas ata ndenge bavantine atikala te mpona opuye namona pasteur te moto otenga namona nde déjà pasteur nde ye nde azala numéro 1 déjà soki leader azokamba oyo na ye connexion ya bien te ata nzambe ondima te soki eza bongo pasteur en tout cas arécupéré mwana na ye diacre adégagé donc mpona bino soki ke mwana na aza ya pasteur diacre alongwa nde na église so ye moto amona so amoni ke bon totala mpe ka mabe te totala mpe bolamu so akomona ke bon mwasi moto akoze problème oyo nyonso tumaki tosali badésordre oyo abengani mwasi yatikali na église wana azwi mwasi mosusu ayene su na église azwi mwasi mosusu ayene su na église wana pasteur azwa yesu ya mibale boza problème papa balandi siko ere wana ekosala différence ntango bakoya na mwasi peut-être ya sika wana peut-être mwasi ana ozala ne bongo te yaki continue vino amonaki ya libanda mais mpona nga soki ngai nde nazalaki diacre eloko bongo esalameli nga carrément tokabwani na kimia na église na makambo nyonso oui fo tokabwana po déjà pasteur nde azalaka pasteur nde azala numéro 1 ya nini ya kokamba donc déjà ye moto opesa banzela na tout soki sikoyo esali ke motu moko boye peut-être atielako ermo maboko bokenda kosambela ndeti yo oza na confiance na ye te oza na donc crédibilité na ye eza susi te donc oza mpenza na relation moko ya bien te na ye ata yo moko est ce que ocontinue na nzela wana non baloba déjà so omoni place moko ezosimba te non fo longwa baeglise eza ebele ya kose faire diacre ailleurs aocréer vie na ye mosusu ailleurs fo akabwana na moto bazopartage même vision te. Vous avez compris, fidèles téléspectateurs et Yabalandi, la voix céleste, à vie partagée Yandeko Naomi, na Yandeko Lise, par rapport à sujet Nabisu ya Mokola Lelo, sujet Zalaki ni Nazali que non, diacre na kati église. Moi si nae akumbize mi pendant 9 mois, akeko bota, moi na abota mine longi ya papa pasteur. Bandeko tozali na bango na plateau, ba meke mpe ko kabola makana. Kasi biso to ko loba boye. Tout ni pour ni contre. Ce sont les pratiques où ils allaient au salama, na l'église, na biso. Ce sont les réalités où ils allaient vivre le lot, na Kinshasa, na Congo, na l'église, na biso. En tout cas, il y a trop de problèmes. Moi, je connais un papa à Sambela raté, Matinda Radim nae, Atinda action de grâce nae, Atinda offrande nae, pas moi c'est na bana. Vraiment, azala, vraiment attendre confiance à la pasteur. Nabi où il y a problème ni nazana on a pasteur nae, bité problème ni nazana on a pas pasteur nae, bité. Mais sinon, réalité vous allez vivre en na église de réveil l'eau, ils allaient couper sa biso passe. Il y a aucune de l'église. Les bateaux comme se retirer, bateau belé babando aux gens en catholique, bateau belé babando aux gens en mission na kimbango, na kimbangi c'est plutôt babando aux gens parce que l'église de réveil, la mouti au bayela qui biso. Ils ont souci en côté. En tout cas, pour le lot,
tokomi na suka ya émission na biso. Merci en tout cas na bande konyo surtout balandi biso na la voix céleste. Merci na ndeko Alvino apesi biso opportunité ya kozala liboso na bino poto kabola makanisi par rapport ya thème na biso to pe sujet na biso ya mokora lelo na profiter pe na pesa maloba ya suka et pas ndeko Lise liloba ya suka pe moi ba ve na ba onyo surtout balandi yo na ba onyo surtout ya yo na ebike ozana famille belé na poto moi message na ba téléspectateur mingi pour passer numéro no ya téléphone na ebike bato ba déranger biso trop pour peut-être prochainement to koto zonga ba ko senga na biso ba zongi sayo pour to meka un peu débattre na ba sixième mususu pesi liloba ya suka na numéro ya contact na yo rapidement. OK. Merci beaucoup. Personnellement, je suis très contente de participer à l'émission Oyo. Déjà, je présente mes vœux de meilleurs à tous qui me connaissent, ma camarade, Bandeko, Banani, ma grande famille. Je vous dis vraiment, meilleurs vœux à souhaiter, bien il y a trop. Pour comprendre, vous comprendre, c'est spécial. Ndeko Naomi, il basuka. Où c'est gagné? Tu comme la sur mission ici, pesa mbote na bateau linga. Merci Nandini, merci pareillement. Meilleur vœu na Alvin. Pour te écouter avec la 2017, une émission à l'émission tout ça là 2018. Meilleur vœu na la famille na l'homme plutôt. En tout cas, meilleur vœu na Batunion surtout. Moi aussi je profite aussi pour vous dire un grand merci fidèle téléspectateur Balandia la voix céleste numéro au sonné au numéro au numéro de téléphone de point les lots au ça 080 089 930 96 49 089 930 96 49. N'oubliez pas, il y a un code Nabiso plus 243. Fidèles téléspectateurs, un grand merci. C'était un grand plaisir pour nous pour nous représenter Bino émission Oyo, na site Oyo la voix céleste. Grâce à Ndeko Nabino Bolingaka Mingi, Alvin, Bonzambe toujours, Bonzambe de Fouta, ceux qui Bonzambe te, Mbele Biso m'a plein, Nzamba Boito Kwaye Wapi. Je vous dis un grand merci et pour vous contacter Ngai, c'est plus 243 082 53 26 116 082 53 26 116. Un rendez-vous, la prochaine rendez-vous est fixé pour le numéro Moussousou Otikala bien Nzambe ya Bayekoli, Nzambe ya Basakoli, Nzambe ya Bantoma, Apambola Bino. Bye bye. Bantoma va apôtre.